Madeline yango yo nayebisaki yo eza nde plaque moko po mo ba plaque mosusu wana yite soki oyo ya plaque moko yango oyo donc resho nayebisaki yo oyo ya gaz yango oyo eza valise nango oyo bamemelaka mais sikoyo resho ezali yango oyo resho yango oyo eza eloko elongwaka omoni yango donc ba place yango nzungu efandaka na likolo donc awa ba place oyo banini banzungu efandaka boye eloko kolongola yango boye ndenge bamotaka yango o place moto ebimaka awa place batiaka tigelmete po soko perisi oyo batiaka yango boye mpona kotya nzungu oyo ezali place gaz efandaka omoni ndenge ekangama efungwamaka boye sikoyo bagaz yango yango on a eu ça qui va bouteille en gros ils a 4 grosso modo même 2 même 3 paquets donc la tige jaune tout le monde a tout haut so zu moko boye au côté a et au fanda sikoyo côté rouge oyo yango kofungula ekokota na lidusu oyo ofini loko ekangi yango ozongisi yango boye sikoyo okofungula awa eza place ya chane yango mpona tombola omona biomoni awa ofungula mo batie awa off jeunette na anglais awa batie on donc obalusi yango ekote ya on donc place ya moto ntango ofungoli yango mo bakomi oyo eza système ya gaz oyo ya kokanga ofungula donc eza bouton moko ya gaz oyo eza soko tombola yango likolo boye okangi soko okitisi yango efungwami donc matisi yango efungwami okitisi boye ekangami awa sikoyo eloko oyo ofungoli boye ana ba moto ntango osala yango ndenge wana otya almete awa epeli ozolamba donc okosomba no ba gaz donc yango omoni awa na ngai nalakisa yango boye eza clair po oyo eza mpame eza quand même simple kwa biso osombaki na temps ya batempete totya na ndako en tout cas esungaki biso na ba courant pene ekendaka boye bapoto kureke na pampama te mais na cas ya ba problème oyo ekoko arrive ekokozwa yo temps mpo bagazo eumelaka donc ozwa neti 4 bopeta mosusu kosala mpe ba 2 mois 3 mois 4 mois donc ça c'est quand ozana webele donc oyo eza mpe mwa bien bon pétrole aussi eza malamu mais omoni pétrole na bana biloko mingi ezaka mpe mwa risque mais ditili nyonso eza kaka oyo ekopesela yo omoni ke kozala très bien ekozala nani yango oyo na ngai nayebisa yo bon comme ça wana na tiki bino tika nzambe apambola biso tokontie koprier eke nyonso ezolimi pepa me bezolinge esalema prière na yo prière na nga prière na biso ekosalaka nzambe aluka sala moyen nyonso de façon ke tozala échappé na makambo yango bien nakanisi bomoni oresho ya gaz oyo misu basala mingi na bakampagne mais eza très bien en tout cas natiki bino tika nzambe abene bino bye.